lokola ndeko ya Naomi bavanda mata ebele. Mwasi ya milito amo kaka minere. Aiki kozwa zemi ya milito. Azwaki zemi ya milito, azalaki na zemi na terme ya kobota. Paloni na camarade ya mwasi ya milito wana, grand frère ne conseillers babengaka mwana wana alongola zemi o milito aza pede alalaka bapede patati patata. À l'époque aussi Naomi na milito bazalaki na baproblème bandaki kosola te. Naomi aboyaki koteka milito mpo atalaki na milito baza deja famille bawuti mosika. C'est là problème ebanda faloni abanda kofinga Naomi abanda kofinga mama Naomi abanda kofinga tout. Même milito na beaucoup batononaki bazwaki na baproblème même faloni na milito bazwaki baproblème parce que Naomi aboyaka kokotela ye mpo ye adetruire mwana bato na zemi. Problème na bango ebandi wana nde bayina Naomi nde bandi baproblème oyo baproblème oyo eza nango bongo te parce que naboya koloba oui bokuta ye moko afingaki faloni nga nasonisaka Naomi te naoloba ngo nakoki mpe kosolisaka ye te. Mais faloni aloba vérité. Mama kominga ni kamke na Paris, so ba Paris bato ba bonisa ba beta. Naomi to abo posséder parce que elle est trop abo pensa posséder. Pour Naomi so comme matia ye ba ko expliquer ta ganga. Mais na kambo e uchi wana bato matize mona bato na zemi mona na ndeko pe ko bota kufa. Wumelaki na pati ya kobota matika kokosa makambo eza oyo te mpo Naomi aboyaka kokotela ye mpo afinga milito atanga kaka mwana bato aza na terme aboyi na ye baproblème ebanda wana. Ok, merci beaucoup. Falloir nous couper sa réponse à makambo. Bon, non, comment makambo déjà lobby eza déjà makambo eza lokuta en plus makambo eza déjà les cas n'est passé ça même pas balobi la mutu alongo la zemi et ça peut être que la fille a doit part il y a garçon bon tant à combo tout à l'heure a soit part net le bon sur fille tout le ba vérité encore pas les ba yo verso ya moi na pona autant na combo petite yana na autant ya comme na exaucer wana azalaki akopo libo sangisa ba sujet to beta ngotu to ko sangisa ngoto ngulubango bien donc to ezaka boye ezaka jour moko na ndako nga na vandi la fille ye moko mwasi ya garçon na ko abi akomi na zemi leso obi akomi na zemi ya garçon wana problème ezata ko da zemi ko sala nini bota ye na ye moko aza na Brésil alobi na yo ko bota na garçon wana te kusimba te akomi koyoka banungununga yaya nga soki na yebaki na nga na bota na nga na ye te na longola zemi yoka te na longola zemi baye koloba na nga paloni oza na bato te batekaka bakisi balongola zemi ngabi naza na motu te la fille wana ye moko na cancer naza na Brésil Amélia. Oui, et je suis oui, la fille m'a bota na la garçon on est exaucé. En fait, on a la poto. Wana yaza na poto, cancer na na Brésil. Yema na poto. Na poto, pardon Faloni, elle on a poto, balongola kisi il faut qu'il peut-être balongola c'est balamon poto qui. Ok. Voilà. Donc, après, tu as l'appel conférence. Grand sœur moko Amélia. Alobi bo aezosi. Ngai na uchi kozwa. Appel moko siko balakisi nga na ba prof ke mobali na yo. Wana nga muna lobite ye moko aza mutu ya des fois. Soki na yeba ki makambo yo bonne bokota nango na kobota te. Après ba ko sala pe babia ba che kombo na nga. Maman garçon na lo la fille mais la aime ce comme mobile exaucé pourquoi nous autant à combat falon faut me tellement que makamba ki PDT ngam na lubaki ngam na moko ye la fille boche so la miniature a lobby boy ngana ko loba na makam na été pour na lingi na été pour to loba na kate alobaki bongo oya lobaki na koloba te ngana ko sa te pour na mupe ona banga te alobaki bongo après ko suka wana ndenge pe la fille
akenda na bavi na ye auti mpe kobotakala te yaya na ye mpe aza na Brésil na bavi na ye boshi kokosana makambo komélange ya makambo eloko ezalaki elekaki yango wana moto alobi te ke longola zemi ye moko ayi kopropose alongola zemi mwana nalelaka chaque butu amibwaka boye azongisa boye c'est pas moi mpongo nasola na mwana te mesa makambo oyo outa mpa na bango moko bazoya nango mpa na nga après ye la garçon ayi kobenga bokuta vie mwasi na yo tala makambo alobi boyeboye nga nabengi garçon abi nalinga buzoba te botyaka nga na bajete boye na boye nali bosala makambo na bino moko après toye kokuta na garçon na boîte alinga sala ko bando osekisanga na okela biko osekisanga na zwi na beche mbamo mbata Milito. Oui, la niatie mbata na kose sanga ba jete. Garçon ngo milito atambola na. Oui, nga biko sanga ba jete. Nga linga ba jete of marquer ba respect ko seli mutu makambo après oyo ko sala nga gentillesse ko lobisanga te pe la fille o tshepso na minute za ki présent. Aya pexanga biso meko simba ngai okozwanga mabe. Bulonga pe liboso na nga. Ndenge to suka wana esila wana. Bino bokoma biso live boya ko kosa kuta bolwa makamba lokuta. L'appel quand on a 3 personnes. 3 personnes appellent makambo yazo bete. Ça so pesa ka yema mta sala appel ka ngizolo. Wana dépendre na ye. Et talingate. Merci beaucoup. OK, vous fallait aussi si pas le normal linga mata. OK. Noko Patrick, bonjour. Exaucé par Zanasé, hein. Akomi komo no ba tsela ngapi na Akomi Queen et Aomata Akomi Queen. OK, c'est bon. Merci beaucoup, Fallon. Non, je suis connu. Merci. Okay. Pas quitter ici, hein. Donc, il a Naomi, tu es Naomi. Eh, makambo yo. Il y a un pire. Eh, Jésus. Oui, allô? Nyoka sala demande. Nyoka laisse ça la demande. Na milito pas dans makambo, milito. Noko. Milito. Bipe lisu Naomi a sa demande. C'est ça les demandes. Ça pour moi. OK. Milito et puis Noko Patrick tout c'est quand on qui milito en sa famille ya mobala ya. Ba ya siki. Ba ya masa to. Ti. Pour mobala ne peut non ne peut za milito te. Ti. À Paris. Yo bokuta yo ben channel à Paris mukola zoba imbécile que tu es. Yo ben channel à Paris. Yo ben channel à Paris okimba nyongo. Mateko sema bonga bato ozaba nyongo kuna. Yo ben channel à Paris. Ngisi na vala na bandotonga zoba mwasi na wana. Ngisi na vala na bandobeta masolo mwasi mutu yako tonga mwasi kwa nanga. Na kokuta no na kofingoze lo côté bokuta. Yo elingati. Na kofinga yo imbécile nyama. Imbécile nyama tata mwa mukola kizengi ya buzoba na kofinga yo ne loko yo sanga yo bokuta yo e bembe na nyama imbécile tata mwa mukola zoba ba pe mwa nazo zela yo na okutana na yo na kofinga yo na tala loko oyo osala na Paris imbécile matata mwa mukola ya songi akota na pen mobile abandi ko kosa makam yo mtoto nga mwa so sito cha basi no soto linga na vie obosani bokuta to ko sala na ngo kitoko na poto imbécile moyibi nyama maladi funto malade atambola na nzete na poto e bembe na onyama. Un contre tous ndeye. À 5 demandes. Ah d'accord, à 5 demandes. Eh. Patrick, bonjour. Bonjour Naomi, bonne. Oui, bien, quitte là, on va tout, s'il te plaît. Bébé, Diana quitte la bébé. Nayebi ke toza a deka batutu baotala nga tosala live ya bazobate nalinga mondo te mais les étoiles na ngai yango nazongaka toujours na babétise oyo et na obanda les débuts jusqu'à la fin esanga vraiment temps pardon so ema eza melaka na yo
T'as un problème, t'es des choses que tu peux même penser pour moi. N'a pas chine dans la zone melaka. Nabwaki ba talon, na jino ba lubute na tie mopandi, na jino ba perruque na tie mopandi, en plus nga na mobali. Na singi pona yo mata awa Mais pesi. papa mbote ya mata lobanda bu papa mbote pas sosali. Mama pa pesi nga nzela. OK. Et so na bila zonga no na mokili akala na ndenge ngola, fi oyo na ngola. To mona na te. Boyo kanga bien. To lia te to mela te na yebi te. Tant na obaluka ki bokolo moni ki shete mama yanga mutamba fi o na mokili akala na mona ete. Etaka banzelo ba Grèce to luka ba visa to kutana ba fi. O fi o so na sola na na vie. Na lingotanga ba kombo ba tuté ya msusu eza afi Isaya. Aza ser kaka ba fi to yebani nando swana afi fi oyo aloba pembeni afi wana nyokalese na sepela na délire na ndinga zalaka pesa ngai nazwa fi na téléphone je crois na Grèce na île yepa na île mususu na sepela na délire na yo na ozwa numéro no otindela nga ba vidéo na o loba lo ba sera na osa ba vidéo mo na loba na nga nazwa numéro afi oyo na enregistre ngo to comment solo là et tout oza batu tellement nzela ngo peto eza ngo nzela école ya lycée bosangani bon nataka supposons to comme ba camarades poème surtout bito tata na ba camarades nga kala nga na fio to na photo te ata ya kala mo ba zui photo mo ya camarade mo akala ba tiena nga na to na photo te to solo la ka et tout abimi pa antenne to zalaka ya même moral y a pas de problème to ko mapena ba Paris awa ndenge zala kaka problème ou ebandi nga na la fille oyo fi moi kota ki akanga ezolo a expliqué vraiment bien malgré na soi qui appelle fi oyo ba discute to discutane no de atour liboso ka moi be compréhension mo boy de ato blokanaka tellement nga na zananga fi motema mabete bet ki na zalaka fi mutasalinga mabe a s'excuser to s'excusane photo solo là na lobby c'est soufi on a débloqué toujours on est sous main morale. Et moi si ndeko na ka defiana kanga ezola lobby azai na zemi. Tozaki na oui na linga otia ba kombo te ba garçon ba kota ba miniature en désordre parce que likamwa normi za rasukali nga pena likamna nge za rasukali ponde de na matiboy en tout cas monsieur ko zo ba 3 jours 4 jours bon eza ki leadership ba bota manango eza ngate eza étoile na ngandi ba obundisa banjolo bele ozana zemi ya banjolo ba kobota te milito boy na nani na milito a frère nanga na linga kepe makasi yo yebi to bebana ame ata ya ngate bima boy nanga koloba na tiki ya lobi la fille akendaki epa mobali na ye apesi rapport ata la intel azoloba na nga faloni azoloba na nga boye me na sepele na nga na ngote ye ayeku mwana ngo amaki respect ya yozongela nga Naomi tala mwana wana boye na zo tia kuna na otie croix akufi na epsi buma moto mwana na aza azemi aza likolo tia na se kofingete ya lobi na nga ki nga na koteli mwana wana bolandisika problème nga na matama minene o ebana aba finga ate Naomi iye bafinga ate pardon lubaka moko na bandi kopekisa ye kuna bataza azemi ata fingi yo tika boma moto et tout to discuter na ye na monika to se comprendre na biso te banda ba jeton na ba statut fi o alukinga ça fait 3 mois nga yaka te ça fait 3 mois batu tout ba yebi fi onda alukinga to swana na ye na boye to kuma même pas na niveau oyo na tele to lieki to meki na to na ba problème fi o ya mbinga oyo à côté lenga même na ba problème na te koza mais tema bazara ba zoba bayebaka na bango teke likamo pe to ko succès on a privé abandi ko tia ba statut abandi ko tia ba statut na kipakete te ko swani suna butumo yo to swani na ye na bloquer et pas bloquer nga to tinani ba voice bango tema bazala terme ba phaser ay ko tianga na statut nyoka laisser tia date to bunda na vanji boye ndeko na mwasi ay ko benga nga so grande sœur na so ki leki na ebité o ya faloni alobi tia date bo bunda na yebisa e boye terme na ba phaser azala nango ya tchadach to bunda nga nazala nango te ayebe sika ko luka soka ina château d'eau au monanga soka temi na gare du nord au monanga eleki nango na kipakete na vitaka fi oyo ya koto ba loba komboni na lobaka te tout a expliquer awa et un mensonge ata na vérité monta lobi
on appelle non avant na bima liste bapel na bon pour bazana bapel mobi to banda kokota to sula kande ezalaka mais et à un moment na kota ali sauter na bloka ebele o balala balamuka bamona esunga na zala na bango te mbala moko leki na mwasi singa ya falo na bibolo bala te na bi ah pas de problème midi pas chez na ya kate et tout yaya na betaka kombo moi sauté je gire sur la tête de mon fils na betaka te donc au moins tu fini na rage parce que a luka ba sangsa biso boy nde ba biso boy na boyango na isaka batu na kabula gloire te on a kabule koka e kolika na kutana ye landanga ai na salon mama za na salon mama muni ya bitinga kara mama talinga dongolinga binga mpanja nomi yuzala kana ba problème pourquoi ndeni obetani kara na fio na bari mama na bité to bitene su karate zaka kayu ebi kaka et dérangenga lobi na auto mama zongine Compiègne na moni la fille na gare du Nord nga Naomi na boaki ba pété na ngati nyoka lesi na ye pa fille oyo na temisi ndeni bien FC bébé et moto kana soni toza famille bazaki na fille peut to tane Grèce boye Edna ne se to lia to mela na otoza na ba problème au côté lenga ndo yaki na sanlo bo betinga kara mama remarqua que ça li bien te soki na côté la ramwa sa milito limbisanga soki na sola ki kombono na ndenga mabe limbisanga yo amutu nanga boma moto ayisanga te na kineno likolo bongo yo li côté langa yo côté lenga te et tout na ebika to bongi c'est leki na bien kutu grande leki ne onjaza leki na e na esi na moni ya no na gare du Nord na soli na ngana bia osali bien no kana oki yuma te toza famille mais malgré na sali bongo cette fille yaya azo continuer kaka na mona ki trop c'est trop na bi non en tout cas mutu na mutu avanda na coin na ye na tikaye na bloka même ndeko na mwasi asangani eloko te na bloka ndeko na mwasi na bloka ye to bloka na kala des jours na uto bloquer moi quelques personnes o basai na bon penga eloko te na moneka ba poster ba anniversaire na bloquer bango na va non kimia base ya makambo to comme le boka voice tanga na ofinga papa on a benga noko on a respecté des années banda na ya poto on a liste batu ba draganga na poto ya zalate na vandi boy fio azaswe muta postenga na WhatsApp ye fati ndia mutu ana voice mais ya batanga kombo na ngate complexe ki aza au monde atindi les voice sia maquillage ngo ba tie mabe ce na yoki bongo ya Patrick na lobaki lo côté na seki nanga ce muta postenga o poster pour nini jour bo swana aloba yo mutu banda ko poster alors ndet bazala ni kiri na bongo e pe na ba misusu balinganga makasi ce na yoki na loba na ngate na tuna kete na boya kabayo kata ayanga na ye ti lo makambo bimi na réseaux sociaux ça fait 3 mois moi so abandu bundisanga na zwa temps ya ku éviter parce que ce makambo ye bat bo mona ka normi muta ba problème po ani zala ka normi ka muta beba na batu Courtiney ando sala live a ko excuser ngam suna tangi kombo na e ando luka photo na ngala mama de Larson bat ba ko mana c'est la mama de Larson na concert a we ya faire ya wira ya faire on attaque pantalon moi munene bona bot na bo et en tant nga kombonete ndeko ka to yeba ina ipateka ba perruque et atinde yaki photo nanga tanga tindi photo nanga ba komisi yango problème otindi photo na pourquoi yemoko na obetelo vérité je gire sur la tête ya moi nanga okomisi otindi photo ne ko ne pas continuer pourquoi ezaki mukala osali ki mukala yemoko ifaka tinda photo problème yango nini ngana bino eleka bapel na bango basala conférence na kota kate na bima na kiri ya ba fi on a boya na loba plus jamais eza déjà erreur mobo na salaki et oyeba na ba bassesse le quoi ba fi o ba ma bata rouge na bima nanga beaucoup tabenga nga ba 2h du temps ba 3h du temps ndeni na kin tous boni mboka ba matière ezate nga bien moi miko matière ezate ba kanga nganda nino to kuma biso na lisibi to kuma vana to solaka tabenga beaucoup ta toujours noko to solo na biso
même sous kuto na ninga mabete omona sous beaucoup tem sous mona a tout télé ba bordure mais nga tema na yebi kaza mobali na ye na lingana koloba te po ba alala kai alala rangate yo loba e ko mabe na makila mabe na loba elote na vanda boy kaka bango balance appel conférence balobi na biso lala na bokuta banani balobi bandi kobeta munoko balobi na biso makaloso to sula na appel awa yokenda koyebisa bokuta boye na yebisa baoka makambo botu na ngana na yebi yango te makambo boloba na ngana na yebi yango te soto bitoko cha ye noko yango na appel noko nga bandi koloba ni makambo susu mona noko nga bien nga mpanji kolanda ete sitosh le chèque abasi na tuna linga sopanga na poto kolanda ete ya Patrick nazana de téléphone te ngande basala ba faut continuer bien côté voilà beaucoup de loba na bongo pas bon la moi siné oui ceux qui nazala même na ba des téléphones ni na registre bato tala kana sombi 17 na téléphone mususu mena ko kata ko enregistrer te pour eza monde na ngati na ko kana nga ba délire wata mona ko kwa kibu sata e koleka bit otobi bandi na bango na vandi boye namoni a changé version po aina ba version susu tozena matanga ya lili nyota wakufile papa oyaki wana lobi na otomba opanza bato babi foto ki otala mat epa ya golf depuis papa ngwazaki wana ya lobi te tokende Royal Club ngabi noko ezwa epa nani oyo golf kizola eza terrain munene et tout tokena sokuna ba fimo bazaki na mopanzi ba basi ya bato ya banjo draguer camarade ya fimo kwa zaki wana ye noko oyo na betie na lipeka uzo draguer nini na yebiseka bo kilo a chati na lobi pake mwana botana na la fille non moi ça yopesa lelo eza faux version na yebiseka bo kilo a chati aseki eleki boye peter to koma na terrain boye namoni ka chati mobala chati aza vie nanga bango bakomasi baofinga nga bayaka kaka asenga ba 10 € 20 €. Natika osenga nga garçon na mbongo te a respecta nga ape na respectaki na baka jour moto kutana ni na ambiance na butu afutela nga taxi abenga no mi akandeni na respecta kao ndeni ni yokomona bokuta oloba mwasi na nga abokana mwana etu ngabinga nulubi na bututu na moi kaka na nganda wana ki epa ye tata oyo nayebisi makambo oke kokosela nga epa ya shati ote kolanda ete ye kutu nde azotonga faloni ke faloni azosala kindumba na Grèce yango alinga bongo lango na petela ye ya mabe abzale na bafimo boye sepa bande kodrage bango bafimo mpe bamoni eka base classe bafimo mpe bake na bango mbamo shati abi oyo ucholo balanga kinyoka lesala bibo awangani eleki nenge kutu même na bloqué na tiki na ngai voilà beaucoup de oui ok après des jours non l'équipe déjà makambo pe tout na malango souté non monaka une semaine appel conférence na s'occuper ba 20 quelques ba heure moi ba 1 heure boy plus de 21 personnes à 4 beaucoup en a 4 et appel one na koti allo nini la fiche a tchazolo banyoka laissé makamba mwana nga na lingi na nga te bonesi bokuta nga na solo no makamba mwana ote tika kombo na nga na mwasi mwa bokuta kanga micro na moni kama kelele na kiti na nga na appel nzoka tina kiti na appel kaka nde bazaki bo mutu moko atyenga mopanzi nazoyoka fi ondenga ofinga nga po yesika baoloba kombo na nga en tout cas moi mwasi akokaku mona ngo 2 minutes te yango toza a plus de 3 botunela nga fi oyo soka lukaka nini na mutu na nga parce que même likolo la chaussure na nga ekote pa na ye te tozalaki ki camarade soi-disant esimbi nango te mutu amuta sala vie na ye olatinga likambo nini olatinga na nzoto problème ango nini ma chérie bokoma po boyebana bakangisa bino boifo boso anani okalese taka tina ye na lobe na oya tina okabula succès te mena ye ba poussenga na kindoki na bo bazana bango bakoma po batala